ça l'intervention Saint-Esprit a Rosalana, Saint-Esprit a Zalana biso. Non, tout le monde va te dire que sali sous moi, sali ma Saint-Esprit long. Saint-Esprit long a mais a désactivé. Ce que c'est désactivé, a mon écouté. Donc comme le quoi papier, comme le quoi tout le monde va saler là esclave. C'est ça. Donc contrôle la parole quand même. Vous en a bana. Vous en a bana na bino na bandako, wana bana, wana mibani na bino botala ba vie na bino. Surtout na TikTok yé ma belle. Non loba na yo, non loba no na ibisiyo, baba ki ba okanga ngo na oyeba te pourquoi ba okanga. Ba kanga na nukoto tala na nukasiso ba tumususo ngo ba beta atolo. So ba kanga na internet. Ngana ole na no ba kanga internet. Tout à ce ko ba courager so penda ba lukambo, na ba courager o ba lukambo. Parce que bana mundela bimisi loko so mutacheka téléphone na fini ya moni danger. Danger ngo so mi mondo ko kosata 1 million de vite. Vous voyez? Bozo tala ba via bana na bino te tang bozo finga. Muto bozo finga ta muso na spiritualité leki yo musika. Amona lo kwa mpese. Tang ozo pe na vie de prière makasi te mais tang yo zo finga yo moni ke bazo kumisa yo zo finga. Bato ba kumisa ba betele yo maboko. Tang oke yo lala bato na bakeya yo tikali ya yo ntoko tikala na mbandu wana. Mbe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ozala muninga na yo te. Papi Gen to lobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to lobe la vie. Tolo Bela Vie, Papi Gen, émission qui toko, oyo faut que l'andaka pour nous pesa makambo. Yango te bisimino ki, nazalaka muninga na ote. Ça ne va pas non. Ngaïche lamputu, nazalaka muninga na yote. Papi Gen, Tolo Bela Vie. Ngaïche lamputu, nazalaka muninga na yote. Papi Gen, Tolo Bela Vie. Yo Brondo, nazalaka muninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, Tolo Bela Vie, gumu chuchu, supu. Azalaka moninga. Baninga tango kokie. Papi Gen, Tolo Bela Vie. Papi Gen, Tolo Bela Vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gen Tolo Bela Vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolo Bela Vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totika la kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen, nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait le Finchman. Papi Gen Tolo Bela Vie. Est-ce que naza moninga na yote? Est-ce que naza moninga na yote? Papi Gen Tolo Bela Vie. Papi Gen Tolo Bela Vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen Tolo Bela Vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolo Bela Vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen Tolo Bela Vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Nala moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi binombo te partout, beaucoup disposé, encore battant et Rolanda Biso Boye na Tolo Bela Vie officiel. Voilà, merci Nabino, merci na confiance. Merci à Bolingo Bozakanango à travers Bandeko Yabino. Tosengara soko koti na Tolo Bela Vie, moni vidéo na biso, apport nous allons partager. Et puis si vous avez abonné na biso te, abonne-toi, et ça nango gratuit, et ça offert. Abonne-toi pour vous allaka notifier na ba vidéo nyoso tochaka. Voilà, Washington, merci. Eric Shimanoka, merci. Pinoce Agostino, Papa Social, merci. Jérémy au Canada, merci. Merci encore à Didier, pays de Gokao de London. Nazomon a Lissoussou. Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich, 2 fois. Platini Chipamba.
Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Voilà, Papi les Rois, carte limitée formule à Souka. Léon Azana, Melina Swamba. C'est un abusot de bêta, moi, ma solo. L'auto sola, na Melina. Ah. Melina, bonjour. Bonjour, Papi Gen Tolo Belavi. Bonjour, bonsoir, ça dépend à R, écoutez la vidéo. Voilà quoi. Nalingana, on a et la Mario, Angelebe, bonjour. Ça, le soutien. Vous avez un bébanage. Non, non, banana, tu t'es ça dire. Ah. Rien, où ça. Voilà, donc Melina Swamba, toujours de Gosson. Mais n'est-ce pas le belé ou te localité? Oui, le belé pour Nachanzaki laboratoire, est-ce que c'est la mafuta? Mafuta sikeye, na ebisi bino eza gamme so lingo koma métis, so lingo koma nini, donc aza gamme mobimba et batu oyo babandaki kosomba ba mafuta oyo ezaki pona cancer wana to changer déjà nini ba produit et na ebisi bino oyo ezo sakanate ko dia sakanate cancer nyoso modèle nyoso cancer ozana ngo luka Melina Swamba, donc na ebisi oyo na moto sakanate est-ce que nous allons oyo aya zana pomade na ye ya za pona ba cancer aya za pona ba cancer ya za na pomade pona boy ko meblo ko belé et ça moi nini donc ya za na pomade na ye donc a longola na niveau mabe donc to changer laboratoire to za na ko boso na souté donc to changer to ko mbana niveau likolo et luka Melina Swamba o eza nini eza na ba mafuta ko pakola savon eza na gommage eza na donc eza nyonso kit quoi donc eza G mobimba na ba kit eza G donc so lingo tela le quoi métis lingo tela le quoi so ne modèle nyonso lingo tela so po lingo ya chocolat ka yo luka Melina Swamba en tout cas biloko makasi biloko bien propre eza sans hydroquinone. Donc, au déclaré pour tout est donc bloc à ma casse et puis dans le cas maintenant 06 41 13 38 79 donc dans le barabil bloc à ma casse couleur non sur lingo comme le cas Melina Swamba donc voilà bah oh bazana ba hémorroïde des autres dérangés bino ba hémorroïde interne le cas Melina Swamba so lingo kiti sa poids et tinga na matana nga mona matipo na nga mona kitisi mona comme mukie mona zongi donc so lingo kiti sa poids le cas Melina Swamba so ozana besoin hôtel métis po métis luka Swamba so lingo tela ya makasi luka Swamba so lipolingi okomaka moi chocolat mo bwende ezalaka luka Melina Swamba donc ena biloko makasi biloko propre ya kusakana te quoi. Prix est raisonnable quand même. Ben bango ba ebika ezalaka donc eza isukutu ya masekite donc biloko bien yé donc luka Melina Swamba. N'hésitez pas, abonnez-vous sur Melina Swamba TV et ça la bien. Vous avez besoin ya ba produit. Hein, le processus à moi c'est le semble. Alors maintenant, tout le monde est mon bouquet, tout le monde est na biso. Comment on a une année écoute de qu'on a biso à moi sur Koufi na Belgique. À Koufi bien année. Rafine Tumba. Rafine, voilà. On a pas dans salle avant-hier, je savais même pas. Na Monica na mon a pause na vie téléphone. Namona ka Rafine Tumba kufina bia na ibika bandeka internet ekenda kata mususu batolu ka base na bango na bina na kotono na YouTube na koti na YouTube na mwe na confirmer ko bat nyonso ba che akufina nini moi ça batabilité et tout donc voilà quand on a zaki surprise quand même mutu nyonso quoi je savais même pas mais siko yo batu bazolo ba ke non babomi na landi émission bazo c'est-à-dire baza vous s'adresser bi babomi baza ni famille ni eloko. Est-ce que tu as un peu de raison? Confirme de na Deniles. Est-ce que tu as sa raison? Ou Babomeli? Tu as sa raison? Bon, on va dire sur la naïe, je sais pas. C'est là. Tu as sa raison, mais Babomi. Bon. Apparemment, à propos, il y a le Baka, et pas il y a confirme l'idée, et apparemment, à propos, pas le Baka, pas il y a Nani, il y a Daniel ici, et tout, on va analyser un mot pour c'est l'analyse à toi. Habiter pour nous, mon anglais. Pour Nangai, premièrement, on a le baboué. Bon, tout condamné qu'à été que à Sali Boisson ici, bon, à Sapé Moutou, nyonso azalaka na mabe, mutu nyonso azalaka na masumu. Donc, au gros, ça peut finir, au gros, ça peut salir dans mabe, biso sur la bata masumu. To longo na côté wana. Mais, en tout cas, biso a tochikali, to mekano ko joua leçon. Tous on a leçon parce que
banda mondial abimisela biso YouTube komaka moto azwi téléphone na tie alobi n'importe quoi fingi ofinga na moto oyo aza responsable mobali ya mutu aza na bana aza na mwasi aza na ofingi etina suka je sais pas tam supo kozanga kokota ba école yango ya ba kini ya ba ki chroniqueur yango na ba ki chroniqueuse parce que suka ezaki penda ko neti ba kotela yango école po mondela akotela yango école akota penda olandela yango ba cours et tout so ezaki pona bongo jamais okoya mbala moko bandi ko finga mutu tata mobimba bongo aza na mwasi na bana ofingi etina kati na etina famille na ye tala bosala basambla te so mutu akufi kofi olobi nde aloba ngo mve na makambo aloba oke mpo ani mutu so akufi akomi mutu malamu non mutu so akufi so azalaki na mabe na ye oui toyebi bible eloba tojuge te mpo bajuge biso pe te mais biso totikali tozwa mayele mutu oyo sokende kofinga ntina famille na ye mobimba oyebi état d'âme oyebi état spirituel na ye te oyebi état spirituel na ye te e ntango nyonso okumisa nga mwana nzambe osalanga eloko te non même na bible oza na droit te bible etinda biso te ke efinga bato poza mwana nzambe nzambe aprotége non 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 sata kutakutana na nzambe atuna ndeni sata afunda biso pa nzambe tala mwana ta makambo asala na minute wana oza na droit te nzambe akotelo te et puis bato bayebaka te mutu nyonso te oyo nzambe asala na mokili aza mwana nzambe non mutu abotamaka mwana nzambe te mutu akombaka mwana nzambe eza na condition pour koma mwana nzambe vous voyez donc ezate kana fai nanga kabo na bando funga bolumbu kofi bandali tina koleka na moso alala na ye mais non quand même tango zo finga ye bongo est-ce que zo yeba oyo yelo lobi tango zo finga ozo yeba oyo yelo lobi mais non quand même et tout ça l'appelle un mot pide oyeka mbala moko bo check téléphone na yo fingi et puis banda ko finga bato nyonso ba finga na internet gen tam suna na gidi bana oyeba te est-ce que si basala ta 1 million de vie na mukolo moko to atana des jours na ba on limité mais pourquoi bo misambu saka bongo o sala ta 1 million de vie te o sala no pe 1 million de vie te na ko finga yo zo finga bato baso sepela baso betelo maboko po yo zo finga mais oyebi sort na yote po muto zo finga oyebi spiritualité na yete mais yo zo finga po bato betelo maboko mais na butu e akop na yo na yesiko peut-être yem to régner donc est-ce qu'on cop na yo moko o bat balba que malédiction ça cause oui malédiction ça cause en effet mais cause ezali tango do finga déjà moto ana eza déjà na cause bible no ba maloba na biso to bimisaka yango ka eboma ka biso lemo mona awo ndeto lobaka ka yango eboma ka yango pe bikisaka bon yango ne faut ça la pe que non par exemple les gars la fingo maintenant faut ça pe que non o ça la pe que non o so zandoki pondo ki aboma moto ayoka mate so zandoki o fingi ngoyo kisinga so na moyi so zandoki oyo elanga na buto elanga na moyi te o kombi bozala na souci bano bobota tala rafine akeya tiki bana na lobite ke onde to loba ke o batu babomi denile sa oboma ete denile sa baka tika ke na maboka nzambe atanga ikomba kisite atanga ikomba kindoki te abaki na tiki na maboka nzambe Jésus Christ a charge nae os azoya en charge alobaki en vidéo biso so tala ngoto mona bozo latisa mabe mascara pourquoi bozo na droite yo yeka ovando comme finga mutu na vie na ye mobimba mais non presque ngo zala bongo te oyeka boimba mo bando fingo osilisi osukoli maboko ke yo mutu makasi boza makasi pe na butu ozala makasi na butu pona nga kutu na moni soke nde balombi kofi olo mde mutale na denile sibale ba continue kolia bango bongo basila que politesse sila balia bango bongo soki ya solo bango bale en tout cas balia bango bongo oui balia bango parce que politesse leki yo za nani pose téléphone na yo teli boso bano finga mobala ya mutu ou bano finga mwasi na yo bano finga bana na yo bano finga famille na mobimba uza nani to boite tout ça bata masumu mais quand même bible zote biso to luka kotika mabe mukie po to yana to luka bata bokonza likolo mokilo etika laka mokilo etika laka nyonso elekaka biso nyonso to lekaka so tali bata 1900 lelo bazala bango te mutu moko to akokisa 200 na mokilo aza na ete na minute sikoyo yo so welaka ofingi osali bozongisi boso yesu aelelo so Jésus-Christ de Nazareth a elelo ok wa ozo comprendre bino bato bofingaka bozokala bino mbonga malonga pete bokomisa pe bata 500 000 vite
na mafinga pona contrôler ngo na mona ta emi kutu bana ba ya bananyo ya ba Camerounais na bana ya bananyo bana yo kako yo tout mona na banini wa internet ba beta ba 1 million ba 2 millions na nkolo vous comprenez bana ba chako mo atika ko bina na yazo bina na sa biloko na yebo ba beta ba 5 millions de vies mais yo fingi nzoto mobile ya mutu bande baleti suka même pas 200 000 vies vous voyez il y a rien du tout là. Pourquoi kofinga? Mais sikoyo tolobake makambongo ya oyo bakofinga oyo boye et comme ibondeni parce que moi je sais que réseaux sociaux zali place oyo mutako ko yo te kabilo na yo vraiment réseaux sociaux place oyo tant que ça c'est-à-dire comme ça on peut commercialiser réseaux sociaux na yo voilà c'est ça oyo comme ya bakofinga et puis lelo yo makango ebimia wa biso to ebia mo na cette émission on a 5 kitoko na peso mo tebele ba comme na bateau yo ça dit bateau ba ya poto ba musicien ba créer bateau ba ba fingaka ay mais no do ye na zoye po à s'en charger na bateau est-ce qu'il y a normal makambo époque ba wera son na ba jibe mpia na tango wera nga muta wera moi si na mbali moi si za wera mobile za jibe mais ko finga ezakate non non ezakite beaucoup chez lo mo boy on a ki demo mo boy tu vois on dirait côté bakendaka batinda bango bo bebisa batu batu bakoma na balire wana ya bakofinga mais pourquoi kofinga zwa mutu asa elo publicité ya makambu na yo ya musala na yo point barre internet eza pona ba publicité eza pona matisa makambu na yo point barre lelo komi mutu aye penga na batu po bafingela ka epe quand même to kende wapi batango pe boya bafingi suka nango esi nanga bo suko bosali ni boye na mutu po bafinga pourquoi on est sous et comme buzoba vous comprenez na ba leader on ba osala makambo wana eza buzoba eza bêtise parce que oyaka na batu ba fingelo batu pourquoi mais non musique eza pesa ba pesa publicité makambo ekende liboso tout ba et point barre ezaka te oyena batu ba ndako fingela yo batu makambo ebele omoni na ba basio ba finga ba olata vérité mascara na tale bele ba ba nini ngo bate bele ba ko pesa ba conseil ama internet eza monde mabe omoni internet eze sika bandoki balokaka bandoki ya monde entier eza bato bazana bakisi bato bana bakisi makasi bandoki banani ba internet yongo moni bato mususu azui photo ya mwana mukia chaîne internet so na yebi na benga na bilongo la photo ya mwana parce que internet eza monde mabe tango yo telemi ya nozo fingo zo sala yo zo mimona nzoka te moto na so oyo zo finga soka ala makambo na mususu ba otalo ba osekao vous comprenez et mutu mususu pe au mona famille on se beba au mona wa famille pe bazaya ko beba déjà baluka de wa côté là mais tant ba monaka mutu na yeba ke basangani na bango baleki yo oh te famille na bango ezali na kindoki non na mabe yo sala ki mutu na o famille basangani bakutani baleki yo c'est ça parce que na mi chana nzamba zate nzamba osala l'intervention te peut Saint-Esprit arosala na Saint-Esprit azala na biso na mutu moto ba teke yo atosali lisumu atosali mabe Saint-Esprit longa te mais a désactiver ce que c'est désactivé a talo a mono kutute. Donc, comme le quoi papier, comme le quoi mouton, on va saler là, esclave. C'est ça. Tu contrôles la parole quand même. Vous en avez bana. Vous en avez bana na bino na bandako, wana bana, wana mibani na bino, botala ba vi na bino. Surtout na TikTok yé ma belle. Non lo bana yo, non lo bana no ibisi yo. Baba ki ba okanga ngo na oyeba te pourquoi ba okanga. Ba kanga na nukoto tala na nukasiso ba tu mususu ngo ba beta atolo. So ba kanga na internet. Ngana ole la no ba kanga internet. Tota sko ba courager sko penda ba lukambo, na ba courager o ba lukambo. Parce que bana mundela bimisi loko so mutacheka téléphone na fini ya moni danger. Danger ngo so mi mondo ko kata 1 million de vite. Vous voyez? Bozo tala ba via bana na bino te tant bozo finga. Muto zo finga tant muso na spiritualité leki yo musika. Amuna no kwa mpese. Tant ozo pe na vie de prière makasi te mais tant yo zo finga yo moni ke bazo kumisa yo zo finga. Bato ba kumisa ba betele yo maboko. Tant oke yo lala bato na ba keya yo tikali ya yo ntoko tikala na mbandu wana. Sambeli pete olali. Olali no sambeli te. Même si o sambeli, omoni gen. Bato mususu, omoni mutu musu asala mutu mabe. A moi tu comme abe musu comme Hollande ke pa pasteur. Pour ni pasteur azong son na source. Il faut lukana muto yo sala mabe. Pour ni te bolobaka to sambela nzamba limbisa. Pour ni bazong sa na source. Il faut que luka muto yo sala mabo senge pardon. Avant ba sambelela yo pardon na yo ndima panza mais faut zonga na source et pas muto yo sala mabe. Vous comprenez? Donc na sens wana c'est pas dit que yo ye o fingi ale na butu yo fuka mi bo saka na nzamba ngo ndeni. Nzamba bo saka na ye. Mais est-ce que niveau makambo est commis
est-ce que eza facile bato batika makambo est-ce qu'il y a facile nzela oyo bato bakoti ebele boye omoni nzela oyo bato bakoti ebele eza facile te mpo batika mais ntango bamonamonake bato bakufi deya misato oyebi ah bon mwa mwasi akufaka na kishasa nakomoyena na mwa mobali mosusu akutaki kokufa so komboyena bon je sais pas naobosana kombo nango nanane ekomi neti 3 personnes bato kaka bato internet siko ntango bato bamonake bato bakomi siko kokufa bato bafinga bakomokufa peut-être baobanga vous voyez boye nanu baose consoler bamona nano eloko te baboma bato mpona nini mama baboma bato mpona nini yo fingi ye ata na miso ya nzambe oza na tort ata so alinga solo mabe osala yo parce que yo moto bandi asali yo eloko te azala na kisi azala na nani aliaka bato eza vi na ye bible elobi ne juge point kojuge te mpo bajuge yo mpe te c'est ça nga meli nana kozwaka nabiye babese eza ebele te nakofana mpe mona créer bese nanga na niveau moko mabe ya bese eza kaka teke ofinga moto mais non eza kaka te otie telefone na oyo et puis eloko epesa bango mitu makasi parce que bazomibenga bajournaliste journaliste oza na ni certificat oza na ni diplôme oyo ozomibengelaki journaliste journalisme na yo eza telefone na yo oyo otie yango ya bapapier na yo nyonso bapesa on école oyo ya kofingela bato non quand même quand même tozala mpe na pudeur sans pudeur et puis bazo se consoler donc bon continuer bango kofinga soki eza mpona en tout cas soki eza mpona bato babike bato bakomolia bato nga mpena na préféré bamusicien so mpenza bolia bato ya solo bato bafinga ya bino bokontinue kolia bango lulu business topesi yo mbote ebele lulu business topesi yo mbote ebele à très bientôt tokozala na basel wana côté à Lulu business prêtre Lulu business voilà donc Melina Swamba ngazolinga moni yoza maman bino maman boza bato yo parce que bantu musu tansu boloba boyeba que kofinga mutu ça fait mal ben oui eloko limba sala yo te ope ko sala muninga yo mota soki muta fingi yo ndenge sala ga yo mais sikoyo balola yango yo fingi mutu biloko yo ngazoba pona bato bakufite na yo bana d'abord oui pona biso bato totikali pona bato bazo c'est ça muta kufi oyo kabiso te muta kufi oyo kabiso te muta kufi akeya oyo kabiso te Chantal Deborah babi yenda koti likambango ai babi Chantal Deborah koti likambango suka donc voilà quoi bato muta kufi azana na likamuta ke na kepe mana ayebi ne lokote mais siko biso bato totikali ete biso ete ya biso botala ba vie ya bana bolanda vi na loyenge te yo kofinga biso totali toseka na biso ya fingi mabe yo mona ngo grade eza grade te mto peso mbongo azate YouTube apesa ka ba mbongo amike kute kokana donc fume ko nake na musala ke nake sala ba bêtise na pona so blo mo ya mike bo créer ba blo mususu e ko tambongo bana mike ko ba sala ba 1 million de vie ba banane ba sala ba 1 million de vie est-ce que papi gena auto sala 1 million de vie ya batu awa ba PC disque donc papi gena leka finga mutu mais non afinga te mais bino omona te banda ko finga ata 500 000 vies na bo sala te na ba chaîne na bino bo doser et bon sikoyo ba patron d'orchestre o bazo na bato ba finga bon message yo ça va ba patron d'orchestre bazo na bato bazo finga bango kasi yango yeso balukela bango te donc ça dit ils ont contribué na c'est ça voilà. C'est ça yo yena bato ka po ba finga bato donc eso bazo baby c'est la biso poto osomona baya ko bebisela bango so bolingi botika bango kuna bafingela na kishasa boyo bebisa bédication bana bato po mwana okota na internet akoti atala natala na tata finga beno quand même oyeka na bato bando finga bato pona mutu peta muso finga mutu ngope azape ndenge ba ofingele te mais oyeka na bato bo finga ye bo sala bo mais non ba wera son na ba jibe mpela ba sala ba nini ba guerre avec ba guerre loyale la guerre loyale on a peut-être que moi si na mobali bafanda ndako moko moi si mutajibe mobali mutawera eza ya boyinda mais to mona te ba finga o wera tindi ba finga ba to jiba tindi ba finga mais non to mona ya boyete ezalate na ba musicien na biso bango mo ba bebisa yango no moni batinyo so ba komika po finga bango mo ba bebisa c'est pas bien yo yena ba finga o yena ba après juni diko nango mais non quand même pour mutu no sa yebo finga. Vous voyez, nous sommes beau finga, mais nous sommes pas maîtrise parce que ça c'est l'éducation. Ben oui, ça c'est l'éducation. C'est pas dire que pour oyena na poto za lola, te biso to ya ba poto ngala na ya na visa na ko to États-Unis na ya otala ba famille na tala ba sœur na leka. Na question ba blo na États-Unis na zonga. Au monde, poto ya danzete.
mais comme bato musu ba sutu kango ba ngona ka so ndenini ayebi ko lukate c'est normal yo ke finga ana ke finga pourquoi amata avion ya poto opération yekola ko finga o ya kende poto kana ko finga wala donc on bébé ça siko oh musicien azamutu oyo ezalo quoi yende ya edikaka aodike mas jamais monsieur ko yana bato ba ndo finga po o bébé ça bano bazobota masika o bébé ça bon po éducation ezalate mutu no se comme isko que finga na bana mike bando sali ba yekola ko finga po un jour baba de maman on a pas poto ben c'est pas normal là ah on dit que congolais bina tu es trop loin nazo lobana yo et puis non lobano et puis ba blague on bazo sala po ba na bato on ba finga ka wana o ba fingela batu po bato on be bakipate neti na poto a ojuka nande ba ofingo na makamnyos o memi konko na la police basala na bango bon neti na poto a ofingi batalio ba registrer ba kamnon nyonso pa memi na mbila encore mboko ba komo ka ba zonga bato o mema bango na mbila ba mema pe na mbila ko mbila talelio po ba botola na nkanda ba botola mukanda so po sala mukanda te ale libanda masolo okezo ngasko na mboka na ke finga parce que bien non mais ngai dans moi ba surtout ba leader faut baza d'abord na mawaya ya génération vraiment parce que kota la po omoni so sopi mai boyo telemi wana ezongela yo ben oui donc et là on va ça là yo zo mona mbeli na ba mo mais muta poto lobi na tongo mutaka ba abalukeli voilà en tout cas c'est ça bandeko tout ça bandeko mais là PC exemple mo bien lobi tango tozalaki na ba série wana j'ai bien oué redaka guerre moko ko sanate mais obi guerre on so talbe mo na non et oui donc ça dit on a parlé bo bata jibe ba bata mais bolia fu sika moko mais le comme là non ça dit koto donc comme il bato comme na nzela pe ko mais non quand même trop bas donc classe AC oui maman mingi en tout cas conseil gratuit aux ala que bandeko bolanda biso vraiment conseil gratuit zali il faut qu'on évite ba problème na bato babi lukasi ça mutunios tu oui bi muto solo mabete na oui ba kotia mutunios to à l'aise parce que mutunios pas ka muto otumbo la te non lobano nesi ngabo da ba kasa bato na limbisa na bato te na limbisa na ngate monya na limbisa na ngate pour les demander ba sa bato mabete donc so senga mabe baki déjà ngai à la base dans limbiso te pour ko ela ngape ko te ko no moni yesu alobaki mamu wana pa na ngai ala te mais là conseil ko pesa bandeko o ta mususu bazana kati ya makambo yo conseil ko pesa bango pour na peto 600 na biso ko natali ba video musu bandeko onka o bazana kati ya makambo wa finga bazola cha vérité maquillage bazolo bazo pesa biso ba conseil ke akufi pour biso to zwa mayele to bando finga ba est-ce que ba biso na akufi pour na finga mama tokangi mutu makasi tokangi mutu munoko te est-ce que finga ya malamu nana tokangi mutu munoko te soko finga bible lobi o asala mabe a continue ko sala mabe o pa sala malamu a continue ko sala malamu soko finga continue na ko finga mutako conseil ezaka ke soko lingi oyoka apprendre ou à laisser so lingi oyoki ozu conseil so lingi te o chiki na yo donc muta forcer mutazati donc voilà so continue ko finga na yo so po continue ko sala bolamu continue na ko loba makamba malamu mais to bando tala kan to bando mona ngalo kwa filmer après bando faire aller mutu jiba le mutu to bando yo kaka to bando za kaka to kana monda mabele aba en tout cas pona ngai nde ba fingela penza po yana mwa mwasi musumu komsubu ando finga kufina suki motema balukinga odela ofinga tatana dawo kwa alungola ke pe bilamba a contrôler penza nzoto mobile non quand même non pas jusque là Obi na suka motema mabimi non mais bato pourquoi babimisa YouTube bato bavanda na bango ka boy bobimisa ba YouTube ane comment obimisa bato et pour obimi pour mibengi star est-ce que bi signification star obimi star obimi lobby star parce que zo finga bato batalio babetelo maboko mibengi star yebi star hein YouTube salama be na oyebiso gen YouTube salama be. Donc on continue en tout cas exactement pour moi ça va takufi moli moné pe mala kimia souci ka bana ozo bate bana na des ana l'état ozo bana donc l'état okabola bana passe ya mwana en tout cas biso to tikali to sana souci ya bana s'il vous plaît atoko ganga na atoko loba na onde bo mesana bino ko finga bato ko loba mais na côté tango ke na chambre vandi yo moko boule bato bo finga ka baza oyebi état d'âme na été
oyebi état spirituel na ye te soki azalaka ndenge soki azalaka likolo ndenge nini oyebi te. Même si osambelaka soki déjà osali mutu mabe yo mutu obandaki nzambe apesa mokongo. Crois-moi nzambe apesa mokongo. Ah oui, nzambe apesa mokongo po yo mutu obandi kofinga. Bible etinda biso te ke obanda kofinga bato. Non, Bible etindi biso te. Mais tant nzambe apesa mokongo nzambe ebele bakondane nzambe ntango bamoni liwa rafine nzambe alekaki na nini otikaki ye po sikoyo mpenza otiki bakondane nzambe nzambe bakondana nzambe te na nzela mai alekaki okomisi ye adon ezalaka bokondane nzambe nzambe bakondanaka ye te bible ebo eloko moko te etambolaka ekomaka na vi ya mwana nzambe sanke nzambe ayeba nzambe ayebaka nyonso amonaka nyonso. Ozo comprendre soki nzambe abikisaki yo kote kuna peut-être po nzambe atiki yo lobi oyeba yo bongola motema. C'est pas dit que c'est ça. Tam so oyebi te tina nzambe atikelaki yo abikisi yo kote kuna atiki yo awa po oyebi tina te nzambe atikaka po tobongwana. Oui tosabata masumu tobi te kaka yende azoloba bongo yende motu malamu mais non motu malamu aza te na mokili oyo si anzaka nzambe c'est tout biso so tobata masumu mais Bible c'est so toyeba kotika mabe malembe toya na Yesu c'est tout. Point barre. Mabe obiso siko tokomi ko multiplier yango komi mabe. Eza mabe makasi. Voilà, moi je crois que Liwa il y a un économiste à moi si toyebi vraiment loko memi na Liwa te mais tala moi sabato abilité so pas bela ki kalese le kama abilité. Abilité alalika bola muki e ko makamususu. Abilité moi sabato. Tous doit mailler les s'il vous plaît. C'est un bon exemple tout ça là mais ndenga bien vraiment. En tout cas bateau bafinga ka bon ngape na zo pe na temps tala yi penza mingi te na yo kaka na yo moni on pe ka mbalo nde bimbe ponga na za na mingi rotata bateau ya omoni ermo na bateau botala ka biso beaucoup m'appelle moi pour na bilo mususu parce que voilà c'est ça botala ka biso bino ba pesa biso pe mutu makasi c'est ça donc on sait lo moi mabe commentaire eza pour conseiller eza pour conseil na so ba retour hein oui ba retour non mais papi na ça mais na compagnie bato ba sala bon est-ce que bazo ba retour ba mona kana bango na émission ça na finga te mais tant que même mutu mo boui comme non mais fallait pas tala ko oui mais ce que bango pour ni batikaka bilo monde en tout cas ba ndiko tala biso moko bo choisissaka biloko oyo ba vidéo bon tala pour l'édification na bino parce que ndeto aboto lo ba à chaque fois luka kimia na motonyosto motonyosto wa moto ba luka ne problème te ba timisu baza wana so luki ne problème lelo ko kanisa teke aotika likambo wana lelo wato lo ba pona bato yo ba finga ka bato c'est pas bien yo dans ça dit yo ce côté là ba yeba yo que yo finga ka lo bato Tifa Bosobo ma bessie ma fille chérie bisous je t'aime trop. Le basuka ni aussi ça na biso en tout cas le basuka ezali et puis singa ka passe parce que banana bazar ko kabwana l'état genre baronte que oh genre baronte tia baronte ndako moko ba mutu na mutu apesa o apesi famille mususu apesi famille mususu bon je sais pas bible bi témoigner oyo moni oyo yoki o ngana yoki na yoki ke bon bazali ti papa o ya suka papa ne il paraît tia au joie peut-être son d'habiter peut-être papa na ya suka au joie mais mi balio ana do ba okene na nini na social temps social ozwa etinda moko koto bana bakabani en tout cas programme na yebi dans tes programmes bat ba luka na mbongo en tout cas s'il vous plaît congolais toza ba congolais rafina zande ko na biso oyeba ete il suffit ko oyeba ke zande ko na yo aza congolais aza africain en tout cas toyeba ko sangisa ta moi muke poso bake ko kundaye na l'état et ça la mabe makasi parce que bana baza ba nomona esika maman bazokunda esika maman na bango za ba yeba cimetière à maman te s'il vous plaît ata ya muke to tika no biloba po biso ko ngole to loba trop on parle trop mais to sala elote to sangisa ta moi muke ba kunda ye awa po so ba ba kunde awa parce que bana baza ba kenda ko rendre maman bango visite ata na cimetière ke na Congo na ko tusu ba ke ba tinde na Congo e pa nani maman na ya kufa kuna ba leki me bana ne propre baza awa donc ba luka bon ka ro sangisa ata muke nza bo sunga nda to sunga na pete ba congolais ezaka te po azaki muta ya TV ezaka non mutu nyonso atangamika congolais s'il vous plaît to sangisa ta ya muke ba kunda de na biso awa bakunde na ba l'état te pour l'état bana ba oyeba cimetière bakundi maman na bango te atuke ça la moi passe s'il vous plaît en tout cas bandeko pour na to silisa na lobaka ke omoni blanche quinoa la fille fraîcheur si ça non te
En tout cas, bandeko, toluka kimia. Oyebi ke nzoto yelo kopamba, moni nzoto yo. Okoza pe makasi le lobi na tongo la muki la mukiti. Bah oui. Ozana mutu lobi, le lobi la muki. C'est-à-dire ça po tobo ki setamboli na biso. Voilà. Suga yelelo, so yelo na lelo tala moi so alala ki ayeba ki teke okoma lobi te. Voilà. Ozomona mokili yango. Ça fait très mal. Na oloba no. Ça fait mal. Hein? Yango na moni biso bato to tikali surtout bateau bazar en tout cas beau et ça quelque part ils en ont honneur et honorar on peut binoter en tout cas merci Melina est-ce qu'on a protection? Quelle protection ça non? Parce que si on a rando, nzamba ki atika otika. Si ko équipe rando on attend aux annonces que protection ni nous allons pas nzamba na rando ozalate. Nzamba otiko. Si ko rando on attend aux qui rando ana. Est-ce que ça sous la protection msous? C'est ça la vie. Si ko équipe la solo ba équipe la solo les aga panza. Ils a panzambe. Équipe la yo zaga wapi. Pesa mboto aussi ça biso. Ah ozoluka mabe, ah ofinga kabatu. Est-ce que vous avez kimé le panzambi? C'est ça, Nzambe wapi. Parce que mon collègue là-bas, yo moko okuta na yo moko, on t'a ozalate. Fana ozalate. Ça fait mal. Mais en tout cas courage na famille de Konabiso, Rafine. Ngana bien personnellement boité mais azali concert na biso to mona epé na babilili awa, vraiment Nzambe a consolé famille na yé surtout bana na yé vraiment. Voilà, parce que kokufa kotika bana boye yemo maman yemo tata tiki bana ça fait très mal. Nde Melina lobi je crois que na mona ginde ko na biso na nous diamant noir benga inga isinga obi que non basali nini moko boye pona ko tia ba cotisation. En tout cas nga na otina pe par na ngai parce que voilà na otina par na nga voilà na pe simbo de pa ya Miclair Pemba na pe simbo de pa ya Émile Bamba de Zurich. Fatima Bessi Bosobo, ma fille chérie. Donc, Julie Boliama Saranga Kati. Donc, Jacques Mkonde, na Belgique, on a Bruxelles, donc, Esparo Zambota, Babi Bokota na vidéo, so Bokotika na Google, attends na Google, attends na YouTube, so Betika Esparo Zambota. Au moins un clip à Sikezana, maman a clip en Saranate, Esparo Zambota ya ngwana donc ba fan na nganyo so Melina Swamba, boke na nina Melina Swamba bo s'abonner Melina Swamba TV et ça nga bien makasi. O azoluka te la modèle nyonso alingi, ezala ki hydroquinone, ezala hydroquinone ma photo. So lingi po chika na o chiki azong soka posono de ozalaki. A baby sate. Donc couleur nyonso lingo koma, luka Melina Swamba. Cancer modèle nyonso zala exact ozali sous na laboratoire à Kalate tozu biloko sika. Cancer nyonso ya type modèle nyonso cancer ozana ngo. Luka Melina Swamba na 06 41 13 38 79 en tout cas ma solo quoi. Donc voilà. Voilà, tosuki wana ya Willy Sionga WS Tolobe la vie. Azala moninga na hote na kotikala pe ozala moninga na hote Papi Gen Tolobe la vie. Voilà. Mère Chantal grâce à Foka na Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Bomengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto na kokate bomwane eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama kalanga iwa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey, awa tomesene kolinga, ekomane tumbu banyango boyoka e.
basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema ye baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso na koka te bomwana eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama La Firese na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lebiho, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, palana la lebiho, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se mpo ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama Jean-Pierre Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga la leligo na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te Claudie Maya Sumbu yoka papa kolela Diana Saïdjes na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mama salo zongela ngai lokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga tenge utana lula yo na koma seko reve ngana zalata bombu na yo Roger Rogese Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki tiamatolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge okomio memela ngai DJ Kisalu son Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo se Manda Mandalala Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana subu nazo banga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bamba na basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo ye bandenge na zo sufri Ntango kolala ndenge na zo santi Molingo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu
lidia na sumu nakomi obanga nanga soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso mwana liege Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée na mokolo ngo ya suka ya na tango tokamonaki liloba na ngai talo nga nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo yaka tobi na rumba